Merci na batutu bazolanda biso partout à travers le monde nayebi ke batuti bazomona tenio bakamo tenio pourquoi États-Unis lelo vraiment na ego funda RDC na États-Unis et pas Donald Trump nayebi ke mokileza tombé Sir Angel Moussoili Makizembe na Londres Koko Arafat Makizembe mon vieux na Londres na pesi mbote na Doudou Makolo Ndumba forme na France Doudou alelo à mon grand frère DJ Foga na Angers Adel Jogo ba good danger nayebi ke Nathalie Neymar na France bazolanda biso Lelo tozo solo la belé na Ken Piana nazana confrère na Djoubek to retourna Ken Piana ba question belé lelo to yambie bena logo la analyste moroboye musical la to solo bena belé par rapport ya ba musicien ndenge bazo quitter ba groupe na bango bazo na ba groupe mususu et puis to solo la ndenge ni ba vie na biso ya mikolo bazo linga kotika relève te alors que bango ba kokola relève rokita na bana mike. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Long Jambe. Bonjour, bande de retour à Landabiso. Nabi que monde entier, monde des arts au bouger. Monde des arts au bouger. C'est Pauline Lumumba. À Genève. Nagacha Fimbu na Fimbu Tomona. Junior Mawete, très fort. Les boss. Les boss. Tomona. Adel Djoko Bago Danger. Nathalie Neymar. Bagotier Mascotte. Jimmy Belaou. Batuaza vraiment belé. Saltira soit bat. Ken Piana en tant que chef nangai Léona Yambio Torosola et belé par rapport à analyse ba leader na biso ya mikolo Ken Piana bazo comprendre que relève ezana bana oyo bazo ya lelo 5e génération ti to kitanase bango de relève na biso bazo comprendre vraiment te ko tika espace alors que bango makambo ezo simba lisusu te conseil nini okoko pesa bango Ken Piana. Non, nazana conseil pesate tout le baga tout ça là peut-être moi débat mo boyan débat c'est ça parce que Djoubek azawana yepe ayebi maramba métier makasi yo pozawana lelo omoni ba vieux ba zo distrait biso eloko ne eloko ezalaka na ngonga nango parce que toyebi moment moko bo ba vieux na so ya empire bakuba basimbaki miziki ya Congo na niveau moko donc impossible na ba vie beaucoup na ba vie King Kester mais comme un moment bo vague ya wenge pe yaki vague ya wenge et yaki pe et se pointer nasir ba vie pe ba accepter que non ba leki o ba yepe baza makasi o pepe kale moko a ganga lobi mais ba leki baloba ki trop après papa chéri pe n'album na bango siko ba boakela pepe kale o ba petit wana rien on se comprendre donc eza tana eza na makambu nango donc o ezali peta ya ba fali ba ferre ba héritier la coste était tozui ba fabrigaz on se comprendre ba robino mundi butiana nuboye ba kabose ya petera kabose Bill Clinton, on se comprend, on s'appelle moment na bango. Donc la musique évoluera dans le bongo chaque temps. Merci beaucoup Ken Piana bato o baso na biso partout à travers le monde baso comprendre pena que to bani na début avec Ken Piana Makizembe na ebi ke poto na minute zero sepela na si putu muluba mwindu mère ba junior na ebi ke jeza bien Ken Piana bongo maladie oyo eye kala mingi te ba musicien bazo longo na ba groupe oyo bazo kende na ba groupe mususu nini ezo sala vraiment ba musicien batika ba groupe na ba kende na ba groupe mususu parce que tozo mona ba artiste musicien bazo longo na ba orchestre ya minene bazo ya na ba orchestre o tokolo bata muta mususu eza mukie par rapport ya place to outil ezo sala nini ezo sala bongo non ezo sala envoûtement na ba trafic d'influence o ba leader lelo ba sala ba mouvement. Parce que les leaders en majorité au basala ba mouvement bazomi pesa ba kombo moko boya ko influencer batu ko laksa batu ke non bangwe si ba bonga ba tapage partout bazo sala ko panza bambongo bamona bango neti bango ba bonga yango lelo soki toke na ndenga logique yango lelo ezo sala ke non bozela nazo appel à Gosimoli na mona benga awa pardon tozongela oh là là Gosimoli akei na moni ndeko na Gosimoli zela to sola nae on se comprendre donc eza bato ebele ba sala bato ya page na bango misusu ba benga ba millionnaire misusu ba boss live donc eza na ba musicien ope bazolanda trafic wana okozala place no bien
olobi non tika na landa musicien tel po amipesaki kombo tel nakende okota mouvement na ye eza baerreur totale oyo bamusicien ebele lelo mpe nakoloba bazosala. Merci beaucoup Ken Piana na repasser pe micro na confrère na na ebsaki bino na zana Jubek a na plateau yep atuna Ken Piana makizembe l'homme de jet privé ba question et Rosala vraiment bien Jubek maison mère orchestre amunene to bi ba souhait ba musicien nyonso congolais ba kota maison mère mais to mona batu ba ndonso ba musicien ba to tika wenge musique à maison mère ba ndoko ta pas héritier na habité bazo landanine to mona Olivada artiste ko Olivier atiki maison mère aza pas héritier tozo mona komona ba artiste ko ba pas daché kotika wenge BCBG pour aya kokota kati orchestre héritier l'autre monde ambulance ba R Kelly a uta ba ferré aya maison mère lelo alo préférence à la pas héritier boss la balandara nini ba enviara nini on a maison mère ezate to na BCBG to pas ferré et là on y balandara pas héritier o batika ba groupe la bango. Bon merci ndeko Jubek moni lelo bato ebele eloko bazo ebate ba artiste musicien na biso il faut ba sosola eloko moko ke non batika kokende kokota ba mouvement par trafic par mbonge moko boye bozomona ozomapanda eza na ba artiste mosusu oza na orchestre ya leader moko boye oyo peut-être azo gérer bino très bien mais soki omoni kaka balakisi bino image moko boye bazobamba baninga kuna ba $100 ba 200 lelo ba musicien ba komi pressé trop ngai kuta ezoka musanga ba Olivier R bake et pas héritier Watanabe na yo bona ba Anaclé bakei na yo comprendre te ndeko na biso animateur oyo nani ambulance yepe aye kokota bon na ebite peut-être ba olandaka kombo ya Kiboss live bon na kombo ya Kiboss live wana o ba olande l'héritier nga po na nga na sala analyse moko naluki immeuble moko héritier Watanabe atonga nazomona yango te naluki bakari ya cher o héritier Watanabe azotambola nango na kina nazomona yango te bon peut-être baza mikolo basala bachwa na bango mais po na ngai nazomona bachwa o ba musicien basala eza mwa mabe mingi ya kozwa lelo bozotika ba mouvement na bino bozolinga bolanda kaka mouvement ya héritier o lelo héritier peut-être azomema ba conflit na batu par rapport kaka ndenge bozoluka bo intégrer toujours mouvement na peut-être na orchestre bazo beta on bazo souffrir bazo nyokwa mama non bakima na baba ne ko se réfugier na groupe premier héritier o bazala bien kuna peut-être on après nous le mise bino balar peut-être après voile bazo mbongo bien peut-être côté ba outu ba mela bon balar otuninga question ya bien Jubek champion o azalaka chef d'orchestre ya quartier latin ye pa kendaka pa héritier Badashi o azalaki na BCBG yepe azai pa héritier Watanabe tozui nani lisusu Platanabe animateur ya Fabrigaz o abwaka nyamana motelo ko kabola na makanisi yepe azalaka pa héritier Watanabe alors Gosimoli allez Gosimoli boni oui mais Gosimoli yo makambo nini osali okyo panza ba photo mitakala boye na ba réseaux sociaux boye Gosimoli o ezafie na Ken Piana te yo na bi o ezafie na yo Ken Piana na bi ezafie na Ken Piana Gosimoli elongi nini eza wana Gosimoli elongi nini eza elongi eza yo nzoto eza yo sko lobeza yo te na ndeni Gosimoli ebongo Didi Dipumba est-ce que s'appelle nango ya Congo France abenge yo te Asiakati voilà Asiakati on se comprend tozaki oloba na moni ba musicien ebele baya oloba pe na quartier la te kuna ba musicien bakima souffrance olobe pa na BCBG pa ya place pas d'achat utaki kuna pe souffrance ezalaki et pas Fabrigaz kuna pe animateur na aya comme pas héritier kuna pe oloba souffrance et bongo kunzardo alongwe ndenge nini pa héritier ake maison mère place bango bakima ki balobi souffrance ezali
tokende place bozwi eza comment mutu auti na ndako ya bozwi azongi su na ndako ya souffrance c'est que ezali bamusicien ebele bazomela bangi ebele bangi wana baperde baraisonnement ozo comprendre bangi wana bato bazoperde baconnaissance. Moi je pense que bamusicien basala makambo il faut basala na calcul jubek kozwa te obimisa bamusicien neti ke non bazosouffrir yango ezosala bango bayaka epa héritier mais non bamusicien héritier mpe bazokende pa bato yo oyebi yango te bongo sikoyo toloba ndeko na biso Kuzardo yo moko tobeta lisolo aza na maison mère ake sikoyo maison mère koluka nini kuna ça va toujours continuer puis toujours mona to comprendre été tout monde a vivre la musique a vient biso ready à misi ba le canto papa et même mon tazali ko tcha poa na album a autorisé tcha album na orchestre mais est-ce que les lo ba leader na biso auto tika bon entre autres papa chéri JB puis na pour citer les noms monstre d'amour Igwe de la forêt to vient na biso quoi dans la coramation ngambela akolinga musicien na ye mo ka produire ye mo ça la promotion disque ande papa mbando ça la pas ready à misi nga vraiment Jubek na yebisa yo ba leader nyonso tu ya Congo baza na mitema ya kofungwa mate envers bana na bango babeta na ba orchestre yango bozomona lelo eza na ba artiste mususu akopesa leader na ye 4 chants ba chants wana bimineti ya leader écartonné akosenga leader atikela sala ta single na orchestre ba leader balingi te yango bozomona lelo ezopanza pe ba mouvement ebele. Moi je pense que raison ebele o ezosala ba mouvement epanzana ezali ba artiste basenga ka ba leader tikela ngai occasion na sala album tout monde a fallu azolela pona droit chemin sala droit chemin to ka voix ya Kofi na kati ya droit chemin te peut-être to yebite ba raison ni sala Kofi atia voix na ya sala ta vocal moko na kati ya droit chemin te to yebite pour veut beaucoup la zalati que la redé a mis sur album batu baloba droit chemin et betami na quartier la teme veut beaucoup azoti que la veut na biso na ni bayi lo canto redé a sala album redé a sala 6 albums na kati ya viva la musique to mona papa wemba ye moko azo intervenir kole quand même ina kolo album je pense boye bien ngo papa wemba ye moko azo wemba ebele papa wemba zaki na mutema ya album otocha ya redé a misi ete kama ye moko azofula na album mais lelo oyebisanga lelo héritier watana bia valongwa wonge musique maison mère héritier koma ikosenga album peut-être album pendenge umela ki wana parce que lelo rezo boma eza ba artiste ba senga pe ba album parce que exemple la liboso te ba artiste ba senga ba album ba landa exemple o papa wemba sala ka pona redé a misi yango ba musicien lelo bazo senga ba leader bazo boya ezo senga nini papa yo tikala mwana bendana ngape na ki olakisa force na nga libanda comme boboyi ko pe ko boboyi na lakisa talent na ngai na kati orchestre na kei na meka ngo libanda ya orchestre yango eloko zomona lelo ba orchestre zo panzana c'est ça parce que tant ba leader bazo boya ko pesa chance na ba jeune talent. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, bon, ça a souté. C'est au sort de la musique congolaise. Et sous la musique congolaise, après 10 ans, 20 ans, 15 ans, la musique congolaise est couvre parce que c'est ça. Salam. Non, au moins, relève Ezali déjà, relève ça parce que 4e génération, Renia qui m'a cassé. Viens à Soba Mopa, Renia qui m'a cassé. Viens à Bisso, Bozi, Anazuna, tu viens à Bisso et Voloko Jonker. Na Kinshasa wa stade nini hotel evoloko ke asala mpiaka evoloko azalaki hotel stade de martyrs a rotonde sango plein batu libanda plein akake mais lelo soko ebisi papa na so evoloko kendo beta stade de martyrs azomona neti yozo sekae azomona neti yozo cholae ozo ba grand-père boziana bazalaki même bolongoli ba avion na aéroport ya Njili bolobi grand-père boziana zo ya beta na aéroport plein ouais ko sale manasi aéroport wana ko bukana mais le grand-père bozana soko ebise kendo beta na aéroport wana na espace aéroport grand-père a mona net yozo sekae tozi ba vient na biso ba mopa o mokonzi ba sala ba plein ya danger na kati ba stade de martyrs est-ce que le soko ebisi mopa o kendo beta stade wana est-ce que mopa wa ndima
Mopa amona net yozo tanteye. Amona net yoza oza un Satan qui provoque Jésus. On se comprend. Donc il bako linga yango te. Ozwi lelo ba vie na biso ya wenge. O tokotanga na biso kombo te po bango komi olobele moi vérité muke ba. Et comme na memo na komemo na Maindombe. Na komema yo na Kikwiti. Na komema yo na Bandundu. Na komema na Mboka Bayombe. Na komema na Lubumbashi. Yango zo tokomema na Chikapa. Yango zo mona tozolinga na biso ko citer lisusu ba kombo ya batote Jubek. Donc ngai na kopesa félicitations na papa chéri oyo azo comprendre ndenge Jésus kende parce que lelo to mata to kita bato basimina no muziki ya lelo ezali Fally Ipupa Ferre ba Fabregas wana ozwi ba Déplique ozwi ba Vibrator bangona nonde basimbi muziki ya lelo mais ba vie na biso ya wenge pe bazobunda ba vewera ba président Jibem Piana baza ba président o ba oza baza lelo na ba œuvre ebele baza na ba œuvre o soki lelo ba tie libaya batu ba toujours plein mais côté compter ba album o batu pena bazozela ba yoka makasi za ba album ya ba jeune ba vient ba patron ya musique congolaise ba na mbongo ebele bazwa mbongo kala tongo papa chéri c'est un millionnaire président Weranson millionnaire la star congolaise internationale Fally Ipupa millionnaire Quadra Koraman millionnaire mais ceux qui bazwa ko boya ko porter coup de pouce na ba jeune talent peut-être baza ben discipliné baza ben poli ne gar na bango non ba jeune talent oyo zolo ba ya sima ya ndaku o ba Fabregas o ba héritier ou bien ba Ferre de ba jeune talent oyo zo ben ba Fabregas ba Déplique ba héritier ba mikie makas par rapport ya ba Kofi Olomide par rapport ba Jibe ba Wera ndenge ba fi apesa un coup de pouce te ya ga longo na orchestre ayo na orchestre enzo ba ko combattre bazo combattre bango pambate peut-être des impolitesse na bango envers bato ba fula bango bato ba sala bango yango esa pe ba vie bazo cha bango calme. Bon, impolitesse ezala kaka na makambo ebele impolitesse ezali balobi mukolo soko lingile ki atosa yo moko pe banda ko mitosa bayaya pe ba kwensaka pe ba leki trop omona leki alongwe na mouvement na yo e community sujet moko bo community loko moko spécial o esalema na note lelo ba vie wana pe po ba s'imposer lelo na musique ba respecter ka pe ba mikolo to kutaka te toyoka pe kale kuna boki jeto pe kale pe azui réponse o ba petit wana rien wenge musique a toujours likolo donc wenge musique a toujours likolo ana laxi que biso wenge toza likolo empire bakuba bozana se on se comprend donc je pense que eza makambo oyo Jubek il faut que respect za réciproque respect zali réciproque respect za te kaka bayayande baleki kaka batosa bayaya pe faut batosa baleki pour makambo kende toujours bien c'est que monde de musique congolaise moderne ils a caractérisé le système balobara non celui qui perd celui qui gagne si on comprendre bien mais oui ba veut pas balingi na bango pe ko corriger bango pété ata babimisi ba album esimbi te balingi pe batu baloba te siko to bando corriger bango ndeni bako avancer na musique yango ndeni soki olobi osali mo analyse musique esimbi te ekomi tokendo samba na parquet donc ekomi pasi bato ebele soko moni ozobi bobimisa ba album esimba te botika na bino bimisa ba album po ekomi journaliste aloba te bokomi okangisa bato bambanga na ya ko forcer maintenant merci beaucoup na bato bazola na biso partout ken piana to bande ko tuna et ça la ndenge ni tango mona ba concert na ba confrère na yo bazola que ça même ba intimité na ba on TV yo ofandi pena et ça la ndenge non et ça la nga et logo moi gravité makambo esito mona esito lemba na biso ba et ça la ngani ba ma sebele po ba yeba na ifo ba laksa ba bo po ayeba na batia ka ifeleka bongo mais eza masolo seleka tokozongela kango tokozongela ka sujet wana chaque fois te que tobetara lisolo moko wana ya masolo seleka kala totika baya ya pe miteme pe makimi oleto kundola so masolo ngo. Merci beaucoup Ken Piana. Deuxième question na ngai eza
Et ça la ndenge nini tango ovandaka na monde ya internet parce que batu bazo critiquer internet mingi batu bazo finga na même mutu akomi même okomona azo finga parent ya muninga. Et ça la ndenge ezo faire partir na éducation ya mutu ou comment? Eza makambo éducation longue jambe lelo ko fungola mbanga finga parent mutu ezo faire partir ya éducation. Mais yo ko yambanga na émission te ko misanga neti mutu moko ya pesa batu ba conseil ngana za mutu ya bongo te batu ba yebeli nga bongo te ke tellement yo o raisonnera bien Ken Piana et yango batu basaka na posa ba point de vue na yo et ça la bango bien. Non. Ba question nos autres neza ba question kendo tu nango ba sango ba te en église catholique ngana za sango te ya conseiller batu na plateau luka ba sango ba te en église catholique banda ko tu na bango conseil dino ko pesa mutu boy conseil dino ko pesa mutu boy ngaza mutu batu na ngande polémique yo tu na ba question moko terre à terre tu na ba pasteur Denis le singa yo tu na ba question bon. Mais Ken Piana kala mingi te to monaki yo na ndeko na oleke chue komiti na niveau ya kosimba na nzoto ezalaki penzani luka ba question mususu wana za mwana biso sito to limbisa ki aza mwana bino si bolimbisa ki to limbisa mwana bino comment mwana na biso sito limbisa aza mwana bino ouais sito limbisa aza mwana ya camarade na yo ou comment mwana Charlie balaka yo yebiti et sito limbisa Merci beaucoup, merci Nabi Gabat Bazola Nabiso Baza Ebele. Ya Willy Moucheni code mondial, ba changera drapeau mais ba changera code té mon vieux. Jovens Bilé les Nzamba Luanda. Nabi que les boss junior na bino bosala ba débat, natika no bosala débat contradictoire. Dernière question. Ken Piana, question nga sugeza ngina yebabo. Tango la star congolaise internationale reconnue mondialement, fallait pour pas du cap, la merveille soit likan ici. Ya robeta world de musique. Tout le monde a battu ces musiciens mingi congolais au baba collègue ne ba mona likanisa ngo mabe tanga besi pas album mystique tout le monde a qui bazo critiquer biso to tinda getemba na français abungi nzela atengami mais l'autre moni album Tokos est cartonné kangi donc meilleur album à 2017 18 où il est Tokos ezati sikoyo to moni bango pe lisu o ba boyaki o ba fingaki akoyemba na français biso demba biso boye ba mo pe lelo bango beta wa de musique bango beta ba reggae ba zouk ba nini attaque yo za analyser la musique ko kanisa ndeni bon moni na opesa nzambe merci po nzambe makambu nyonso asala makambu nyonso nzambe asala okomona mutamulai azaka na makanisa bato milai okomona mutamukuse makanisi na epe ezaka ya bato mikuse. Moi je pense batu nyonso ebele ya batu balandelaka makambo fali azosala ezala na période moko toyeba ke fali soki akati suki boye bango pe balande système asuki wana fali soki asali boye balandaka fali na ba style ya makambo tu azosala lelo fali abimisi album Tokos ba fingi awa ono biso totikala na rumba odemba biso nde bato to respecter musique ya ba Jeff Kale biso nde ba Madilu system biso nde ba Luambo Makiadi biso nde ba Tabulay biso nde to respecter ba musique oyo ba yaya ba beta lelo to suki wapi to lo baka baza ba complexé ba yoka te ba kota aduti to lo baka baza ba complexé ba kota aduti. Oh, bisonde totindaki fali ayemba album ana na ba français na ba anglais bomoni ndenge fali asili parce que lelo bazongi wapi bazongi suna ba français ngo yango ekamusa mukili ngai na kota biloko wana te mais ndeko yo okyo beta lisusu musique yo fingaki merci beaucoup na profiter ko pesa bambote belé na sœur Pauline Lumumba ye sagesse intelligence discernement le repamba na bosanité kuna ngambo ya Suède. Venanga Jos Tambole Sédois, la terre, l'élégance, les moyens et l'intellectualisme qui trouble les prêtres de langue, jambes, hommes. C'est Nanga Gisèle Assani, Bambo Tebele, PDG Sheda, na peso Bambo Tebele, Angèle Moussoali Makizembe, na peso Bambo Tebele, Ige Makolo les Golden, Maître Ouazanzambe Ajido, Maître Yang 6, Bambo Tebele, Ebele. C'est Nangai, Guylaine, Agrippine, la Congolaise, Nakacha Hollande, Maman Nadie. Moi si moko ya kitoko nakati Hollande wana moi si ya pembe bambote belé président Donali Landu bambote belé
Bénédicte Landou, c'est un Mati Matondo, na robosano jamais, de longues jambes. Bon, na évité par rapport à l'image. Nengozo mona, Internet et tamboula lelo, na bana mibali, o basala musala bien. Entre autres, jazz, natangi ndeko nanga Freddy Akimbe, na moni lisusu, Adam Suluzolo, Pacho RFI mona mutegeta, Gabana Basele, Ken Piana Pitopale, nani oyo mona sala musala bien. To sip to bi ke non, to benga moko icône na internet to benga netinani. Merci beaucoup ndeko nanga Jubek ya fimbu na yebi ke toto sala kaka ba analyse ya makambo ndenge ezokende. Omoni na vitesse ya internet, balobaka na monde nyonso, na mokili nyonso, na classe nyonso bato batangaka les premiers azalaka. Omoni na monde ya internet, total na rappel na ba image. Adams, Jazz, bango tu wana otangi ba Frank Stemai, bango tu wana otangi. Basalaka internet. Mais na motema na bango, bayebi ke Ken Piana aza icône na bango. Pona nini? Ken Piana alobaka na ebele ndenge batu balobaka. Ke Ken Piana azala makelele alobaka babuzo basiki ya nini? Mais ngai banda na banda kotala makambo o internet si lelo na ye na monde yango initié par Ken Piana Magizembe. Non na monité Ken a fingi parent ya mutu. Mais bato yo tangelinga wana ebele bakomaka tina niveau ya kokoma kofinga parent ya muninga. Ozomona eza bena propreté ko vanda boye papa na yo poza père nanga parce que biso éducation oyo bayeko lesa biso na ndako pepe na classe papa ya muninga aza papa na yo. Tant comme na niveau ya kofinga papa netinga na fingi papa ya Bajubek c'est que na fingi pe père na biso. Papa na biso tant akotala yango amoni na fingi collègue na ye papa. Donc c'est que éducation apesa ngai ma trop. Na conseiller pena na bandeko na biso tout o bazalaka na internet. Makambo o balakisa bango na ba palais na ba classe yango yote ba osela biso na net parce que bato ebele net si Fabrigas akomi ko benga ba chroniqueur ya internet ba konifuati quelque part na azopesa ye raison parce que fali pour pape dernièrement autaki koloba yango que azo reconnaître ba chroniqueur o ba sala musala ya malamu pe ya sérieux et ça que chroniqueurs moko boyo vanda de po banda ko finga ndeko na yo congolais. Bon mukolo lilwen ago finga mer na bino kasi seke na habité ago bano voyager sur tête Jubek. Si on ba chroniqueuse nyonso entre autres Karine Mokonzi, la baronne, na moni sous Cynthia Kapashi, Olga Olangi, Grace Mbisi, nano mona sala musane bien o afinga raté. Na bana basi to longo ekota ba mibali, na bana ba estiko. O afinga raté ezanani. Na ko zala modèle na bango. Bon, Karine déjà, tant autant que Karine déjà, tout va traiter impoli. Donc, il y a tout le monde de moi. Mais si tu es capable, à Salaka na ba makambo wana te. Mais balobaka soko soko na moyibi o koma moyibi. Atoko moyibi te. Talaga exemple, ba soda baye na ndago ya criminel moko boye yo camarade ya criminel ofanda na criminel tant ba soda ba roya ba occupé de yo za misa na mobo ya abe na Saint François abe na Saint Léonard ozo comprendre ba okanga yo na nous premièrement ba comprendre que ofanda na moyibi ozo comprendre si tu as capacité azagi fille moko boye modèle na sepela ne fort on attend la na émission mais il faut accommana ba degré ya ba simplicité, il y a raisonnement, le rôle là fille Lorachou. Lorachou a sa fille à respecter parce que ami pesa ka kilo. Il y a eu moronano parce que alobara avant ota musapina lisu ya muninga mususu tela nanu ya yo moko. Ya biso moko tant to vanda na bango to zakana bango to orientaka bango Ken Piana pas conseiller bango ke au moni tant ko timondo ko bimate na ba genre ya ba fille mususu ba koma ko publier ba mitaka na bango na internet pour asa la base ta mususu azwa jomobo talaka fille moko ya koma tina ba niveau ke patron ya ba tout junior ma wete azakane na Angola azana mwasi na azana famille na azana ba faire na ye ozoye o s'accaparer na ye akoma lokwa mobile no alors que boye banité c'est regrettable vraiment c'est regrettable en profiter ko pesa mbote na vie na ngai choisi ma tête le vénérable maître babillé ceux qui na beleli ayo karasu na senga pesaka l'homme qui monopolise les billets verts na bossa di pe Doudou Tulenga le sexy bambote belé en tout cas pour na sugi a
Merci beaucoup Djoubek ndenge to partager salinga bien makasi. Tant on pesa mbote na bandi maman na maman na ngai Bibi Matadi en direct de Kini po batu musuba kana Sony ya kopesa ba maman ba mbote ba kana Kini. Na pesi mbote na Sir Angel Muswahili Magizembe koko ya Londres. Venanga Koko Arafat Magizembe na Londres. Na pesi mbote na Nathalie Neymar. Na pesi ba grand mbote Adel Jogo ba Goudanger. Na pesi ba mbote Doudou Makolo Ndumba forme mona kitambo solo. Doudou alelo à mon grand frère. Na pesi ba mbote Tim Kambu. Na pesi ba mbote makasi Ser nanga Pauline Lumumba na Genève. Na pesi ba grand mbote Willy Moucheni code ya mboka ba changer drapeau mais ba changer code té mon vieux. Na pesi ba mbote DJ Foga na Angers, Jovens Bilele na Luanda, Junior Automatique na Luanda, Olivier Emei na States na pesi ba mbote. Na pesi sumbote na batu bazwa kinga ba image derrière la caméra. Joël Landou derrière la caméra en collaboration featuring na Crisco Louvadi. Na pesi ba mbote Hilaire Clark. Na montage na pesi ba mbote ebele Landry Nzeza na pesi ba grand mbote na ebika derrière la caméra ba osala musala malamu et fui chief nanga Ken pia na Makizembe pona kozwa biso contact eza plus 243 82 46 34 996 bazwi biso na ebika tenio batuti bazo monango numéro na biso eza plus 243 82 46 34 996 wana bozi biso pona ba remarque ba suggestion ba encouragement toza wana tenio ti bozo monango ezake na kende ko funda RDC pas Donald Trump na ebike batu ya États-Unis ton ba moni tenio ba comprendre déjà que nazali. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.